Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Ndeko Pasteur Gili Mbote. Mbote kulutu, mbote papa Kadiombo, mbote na barispe nyonso yo ozo pesa biso baleki bana bino. Ouais, c'est normal, nzoto tana ba mouvement ndenge tozo sala sala, nzoto pesa na mwa ba caprice nango. Nde ezoto ngisa pe kaka mais dans l'ensemble ça va. Tant on a yoka ki appelle à kulutu ngabi ata nzoto azana ba mouvement na yemena respecter mbela. D'abord, eza dans koloba kanda. Ba makambo to mona mboka na biso. Soki na zongi na Bible na kozwa ndakisa moko maloba nzambe lobi tozomona esclave likolo mpunda pe prince azotambola makolo. Je voulais dire quoi par là papa? D'abord nationaux. Mwana mboka azo souffrir na mboka na ye. Congolais azo kunda ma cher na Congo. Koleka Congolais a koufi na Grande-Bretagne. $6,000 libulu. $6,000 libulu oyo ekobota ata lititi ya ndembite ke toko katangwa ta na poisson tolia. Pe cimetière yango ya mwana mboka. Mabele ya mboka na biso. Oyo akufi ndeko na ye Congolais. Bon, bongo bato yo baza na famille ya malunga te. Bakosuka ndenge nini? Ba réflexion nyonso wana. Kotala na kata mboka na biso po mutu abimisa mutu il faut azala leki ya mwana ya abimi na famille ya bongo bato babimi na ba famille esala kombote kulutu nanga jebe mpia na yemba yango bakosuka wapi lelo kotala po mutu atombola mutu il faut azala na province moko boye ayebi munoko moko boye comme ça ceux qui a commis esika yango sans demande a largué kaka munoko wana bayebi ke bangonde bato baza na monopole bakotisi bon bato baza na valeur ya musala to eloko yango mais ayebi monoko wana te po aza ya province wana te akosuka ndenge nini de ce par là que motema nanga etonda que monoko elobi donc c'est par l'abondance du cœur que ma bouche a parlé nde babiloko nyonso ata on a bandi ko étudier yango mutu moko awuti quelque part pour son grand frère lelo akomi na mbonge belé na mboka na biso mais nduki ezo ya kosomba armement eza cher papa oyebi yango eza lokwa mutuka na yo te na ye na sombi mbala moko tu na démarrer na ke kosomba bibundeli eza na ba condition siko faut tout na mutu wana azwi mbongo wapi leki ya ndeko ya bon biso bato tobotami na mboka oyo na mwa ba valeur ya mike oyo toza nango est-ce que tokoki toloba te o eloko nyonso na vie bapeyaka nango prix il faut parler. Même évangile est comme il est le pasta. Bapôtre Jean Baboka Bamona ba île de Patmos. Batobola emisu basundola ye. Bapôtre Pierre awanga na grand prêtre na Jésus. Mais lelo sentir pasteur alingi batu nyonso ba yeba ke pasteur. Donc ezana batu ba peya nango prix. Yango moni to suis décision ya koloba pour na république na biso pour soki to lobité batu nsu ba koloba te. Papa Kadiombo. Tozana droit ya ko manquer mutu moko respecter. Ce qui n'a pas impoli, na respect na yo, oko yambanga na salon na yo te. C'est ça. Oko yambanga na salon na yo te. Mais du moins, tozo bimisa babiloko oyo ekokaki koloba mate na république. To bimisa yango et permettre que bato pe bazo salango, bayeba ke bazo mona biso. OK. Voilà. Je comprends que Ndenge Balobi, la bouche parle, pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, awa, na zokotuna surtout oyo les gens voudraient que je demande. Oui. Réclamation amende au malanga, ezakaka le cœur abondant? Non. Réclamation, il y a Papa Mende, ce n'est pas Pasteur Gili. Ce n'est pas non plus aussi l'IDPS. Puisque bato ba comprendre qui mal. Que basa IDPS a comment réclamer Mende. Tout ça, voilà patati patata.
nazonga na ne ya problème. Papa Kadiombo, to fandi na katamboko to yebi ministère ya information et presse. D'abord, muto azan éloquence. 2, muto azan oracle. 3, muto ayebi ko maîtriser ba faire. Comme exemple, Papa Dominique Sakombinongo, de res mémoire. Comme exemple aussi, Vital Kamere, Loakanikin. Comme exemple, la mère Mende Ombalanga. Mende Amélie Sibiso Kinin sans malaria. Je voulais dire quoi par là? Mende Azo Lingisa Biso Kabila au peuple congolais balingité. Ah, Warande Asalaki a Peshaki. Voilà. Mais na Yemoko Mende. Il est bon. Il est bon. Voilà. Pour na Moussala wana. Raison pour laquelle Bagarda y 8 ans. Tant que ministre, il y a information et presse et porte-parole, il y a gouvernement. C'était aussi par l'abondance du cœur. Général Kaimbi a Koufi. Tisiko au peuple congolais. Ayebi vraie version te. Il fallait tout au Congo, na Monoko, il y a Mokonzamboka. Après réunion, il y a conseil des ministres. Mokonzamboka a auto salé loko moko ya kitoko aux États-Unis entre Bayuda na Américain. Il a parlé. Les lots congolais comme tu na mon cher. Est-ce que Hollandais que loko facha betaki kuna rien. Et l'obamité et zoyo kanate. Et l'obamité et zoyo kanate. Problème, il y a gratuité. Ouais. Et loko, il y a bien ballon perdu. Facha nyatango ekota. Baluki ba constate vidéo tout ça. Et vanda. Tilelo. Mais, ba vendre yangote. Ba commenter yangote. Victoire, il y a FRDC. Oyo, ba yebisaka Félix ke okolonga te po armée wana eza ya Kabila. Mais lelo, FRDC a longwe na 9e position. A comme il en a 8e. Na 14 mois, il y a Fachi na pouvoir. Mais pourquoi ministère y ministre? C'est pour la République. Mais ce qui est étonnant, les lots moutazo comme ministre par rapport, il y a famille politique naïe. Les lots moutazo comme ministre ou bien gouverneur par rapport, il y a clan ou il y a bimeli. Donc, à une nation, à Boaki. Ne yango les lots sommes na soki au toucher moutumoko songolo. Au lieu Congo était les maëlo bapo naïe, famille politique naïe. Et comment défendre? Et bando takeyo. Non, pasteur Alukuta, fumeur de chanvre, Zoba Ventilier. Yé Congolais, nga Congolais, ministre Congolais. Oye Vandi Sibiso Congo. Si ko tangu yozofi nga fumeur de chanvre. Bon, d'accord. Bon, nga nandimi na fumeur de chanvre. Si ko yo mayele oya yo, o chango place. Kobo sanate Papa Kadiombo. Na ba ministère nyonso. Oyo lelo eza déranger na mato ya bato. Eza ministre information et presse. Ne place au moningana yoto sukaki na likambo ya Papa la mère Mende. Mende andimisi biso la police et sa Moussa Kitoko. Mais mukolo bakeko kangaye na GB a regretté que la police ne fait pas son travail. En tout cas ne fait pas son job et tout ça. Mais na ba marche la crimogène. Non, la police a travaillé sur le professionnalisme. Et voilà. Donc alinga kan dimisa biso Kabila nanko. Problème, il y a gratuité. Les lobes ont dit qu'il y a Christian Bosembe. Donc, il faut qu'il y ait l'Équateur, il y a image et tout ça. Mais Christian, à travers la présidence, il y a un selon il y a un bolingo, il y a un Congo. Il y a un misala. C'est que ma bénini, les lots, tous a besoin, il y a moutou, il a vendre d'abord la République. Il a vendre la République. Pas sa famille politique. Il y a un problème. Mais tant que tu as senti, non, bino kutobolo belana oya bino économie, na yebite ministre économie, asa ya kanini, oya c'est ça la coalition. Donc problème on soto bimi nango, c'est la coalition. Yango na répondre qui ndeko moko ya INC, ngabi non. To tombo la débat, to matcha débat, to finga nate. Puisque l'ongir et ça araba faible. To matcha débat. Ce qui na INC et na bateau ba makasi na ebi bateau nous souvent arrêté parler aussi ba maître Gabin Lulendo. Ouais, il parle très bien que je respecte aussi. Aussi ba excellence Billy Kambale. Ça va aussi. Or mon vieux Jolino intelligence c'est ça, il y a ko fanda. Mais parfois il y a ko communiquer. Exactement. Ne monter au sala moi défaut. Est-ce que ça c'est un problème? Ce qui permutation salami. Mais yo yebi mikolo leki na yope na moi en plaire à ça nango ce qui a lobby likambo et kotiti na ba média pasteur Gilia sengi la mère Mende
Ah, au moni, il dépêche comment réclamer. De médias en ligne, n'en parlons même pas. Médias locaux. Si je comprends, journaux. Le pasteur Gili a parlé pour qu'on amène na côté moko na positif, il y a verve koloba, qu'on faire admettre. C'est ce que vous demandez à ce que Jolino puisse faire admettre les bienfaits. Il y a pouvoir oyo. Mais c'est ça, qu'il communique. Nani akoyi koboya Assemblée nationale, il y a Vital Kamerhe. Non. Et le cas de Thomas Louaka. Et le cas d'Olivier Kamitatou. Soko lobeli amba komia, akomolia la rafeka. Omoni petro na pasteur, to lobala na bino na za fantige na na l'arte. Akomo pesa sko Vital Deloge. Mais non. Nana bosani que ministère, il y a information et presse, il y a Vital Kamerhe et battre record, il y a Jolino Makelele. Est-ce que ça problème à coaching? Puisque le lobby likamba coach comment ko lobama, au sale mission mon basiri yango. Est-ce que ça problème à coaching? C'est ça. Puisque Barça a gagné Liverpool 3-0 na Camp Nou, a que soit 4-0 Libanda. Mais na Messi na kati. Est-ce que Messi muta tourna quitté? Tu ça likamba coaching. Coaching. Maintenant ce qu'il y a sa fanda solo là, au lieu que balola ba usine bango contre les passagers. D'ailleurs, je voudrais dire ici, les gens oublient facilement. Ceux qui, pasteur Gili, comme moi, les autres, Toloba, Makambu, Yakamere, comme Dirkab, tous d'accord. Mais comme Nenga dirige l'Assemblée nationale, tout le monde dit le roi Zalaka, d'accord. Mais bien on a plateau na yo, oui, c'est pour te relayer, pour dire que le problème avec le Congolais aujourd'hui, il y a cible. Voilà. Il y a un problème, ce qu'il y a une vérité, c'est Songolo. Akomo luka gilio azake kolonine. Voilà. Soki ka kotage ngana za mongo. Voilà. Mais tanga kutu na commentaire mutuma lobelinga lobi miyibi ya ba mongo wana petit moko muyibi tout ça. Moko kutu ya INC alekelinga na média en ligne lobi fumeur de chanvre. Tango finga fumeur de chanvre avocat na bango ayokite. Mais tanga na sala ka mission avocat yokaka. Avocat yokaka. Wana siko azoko malobi plainte contre ces petit pasteur Gili, il l'a insulté. Or, Tozolinga, to relever débat, to sauver la nation congolaise. Ne yango moni to qui exemple ya mende pour mende ameli sibiso kinini sans maladie, sans malaria, mais to meli yango. Kabila, en tout cas Kabila, mais le long a commis donneur de leçons à FCC, c'est mende. Mais qu'est-ce qui fait que ba Congolais n'a l'isolé de Kakia Kabila? Même chez moi au Katanga. Aux hommes non, c'est le bon, c'est le meilleur. À la fin, tant que je suis gay, en tout cas, dans un transport. Et que tant que je suis tambola, ou tout liembo, d'accord, tu veux m'apprendre à Kolinga, je suis naïe. Parce qu'il y a comme Moutou Aïrie, Azati. Mais Moutou, comme président, unanimement, tout le monde, même Nakanaye, Batebele, parce que ah bino bolo po biso moya koloba ezate parce que so otali katanga na ngai kuna richesse na ye na ndenge banda ko na bosani ko to bato aso fingo muluba olandaki mama moko asosoli baluba tout ça donc bato baloba yo solo ba posa muluba papa pozolia tozolia wapi balobi ozolia oza bien ozoloba na po pouvoir eza ya bino tout ça. C'est là qu'il y a le problème. Ok? Oui. So si go balobi po eza ekolo na bino. Bon, maman Denise azamulo. Yazo matavio facilement akei. Azamo sia mokozi. Bakatele lo sako. Voilà. Okopusa na pemene ete azamuluba. Le problème est à ce niveau là. Tala IDP c'est pas na bino. Qui était Mavungu? Voilà. Qui était Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani. On a eu aussi Massamba. Ah ouais. Massamba, Rémi. On a eu le Moleka. On a eu tout le monde. Est-ce que Basaki Balouba? Voilà. Le problème qui se passe là-bas, et ça faute la population de Pasteur Gili. Rappelez-vous, dans Tango, Tolongoli a préparé qui coup contre le Balouba pour des raisons yabango parce que Tango Basaki a dominé Batou. Ok? Aujourd'hui, nous avons révélé le Kamwana. Peut-être dans le Bela qui a mingi pour la Balouba. Que les gens se posent la question de savoir pourquoi Équateur batika ngo à niveau il y a ces makas. Parce que Équateur est dans ces coups de Yakasai. Oui, oui.
Alors que Mobutu a salaki 32 ans na pouvoir. Nani a pegisa ki Mobutu kotonga Équateur. Et les Mongo, ce n'est pas parce que tu es là. Oui, oui. Bazar intellectuel est belé en Équateur que tout le monde. Ok. Pourquoi parce qu'il se retrouver difficilement dans le pouvoir à Mobutu. D'accord. Cela veut dire le problème de gestion n'est pas le problème des tribus. Les colons tango bako taka bazwaka difficulté dans 2 provinces. Na Équateur, na Kasai. Na Kasai occidental pour tout de bazai kolinga ba Belge tamkete. Ok. Alors le fait d'avoir constaté que Batoyo bazobenga bako ba têtu, ils avaient décidé de ne rien faire pour ces provinces. C'est ainsi que même Mobutu au pouvoir, baloba kibiso ne toche yoana. Ne construit pas là-bas. D'accord. Surtout bibina yo pasteur Guli li banda, au moment où c'était Équateur le kakana remorque. Ils ont des poteaux. Mais ba école ya Équateur ezangiban. Ezangiban. Bosembalaxi on a télé tout moni. Ezangiban, il y a pas de banc. Mais le bois de l'Équateur sort et est vendu à cher. Et zongeli biso la ba meuble moko boye importé. Voilà. So ke na Kasai. Ti le lo bazala la banda kwa esobe. La capitale mondiale du diamant industriel. Ok. Awa Félix akomi mokonzi. Bala kisanga jour la muka na tongo na parcelle ya baluba soki ne kopesa biloko kolia. C'est un débat dépassé. Munguna ya Congo ndesika exploitaka. Voilà. Et Sanema. C'est ainsi comme on dit vieux Ngwanda. Honoré. A sali qui a monté Bangala tout, hein, pour dire Bangala c'est pour dire Équateur, Mobimba Ubangi, Sud, Nord. Batakaka, et si le problème est athée. A distraire Bana ya Mambenga, Batuna ye, mais bino 32 ans. Atako boato yo, bateau, les athées. Botongi li biso ta université moderne était, mais mata tamponyo 4 ans. A sali université pa na bango. Vol ko kende Équateur de l'Équateur comme ya kotanga na misapi. C'est là qu'il y a le problème. Ainsi, quand nous parlons, Yoza Mongo, quel rapport y a-t-il entre Yona Moulouba et le président Tshisekedi? Toi, tu vois la République. Mais les gens qui suivent ne voient pas la République, ils voient la tribu. La tribu. Ndesika tozoko kweya. Yango na pe problème o ekoti biso na bino bandeko na biso bakasai na nani te. Na Katanga makambo ezo pela bakatange na bakasayen babomana. Au fait problème ngo ezani ni kuna. Problème eza puisque c'est comme si on dirait papa makambo est ezo kita ezo koma siko na Katanga. Mais na lobaki tango ba ningisi batu ya Minembwe bakitaki mingi na Kalemi. Oui. Kalemi pas joué. Et c'est pourquoi les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi Robert Aloba sous-souté na banyaruga ba fandi kimia. Soki indele ki bango makasi nde ba aloba loba kaka. Voilà. Na début ba longola ki bango. Nyaruga ba bimaki. Oh. Tango ba fandi si bango calme. Balobino totika bazoboyo ba peroré entre bango moko. Biso toujours. Voici ce qui se passe réellement au Katanga. On veut transposer et loko ezalaki na Minembwe bato ya mai basilisi et loko ezalaki na Beni oyo mokonzi mboka avec les phares de ces basilisi et que la Katanga. Vous comprenez? Oui. Parce que le plan est bien concocté. Alors comment bako osala ngo na Katanga? Te ezalaka na tribu mibale bana ya mutumo moko. Muluba Katanga na Muluba Kasai. Bana nyonso ya Ilungambidi Kilu. Okay. Nkongolo. Ilungambidi. To sala ke bango babanda makambo yo basala kasalaka parce que baza ebele koleka ba tribu tout oyo trouble na bango biso to kota na kati. D'accord. Tango to kota na kati to koloba dans la communauté internationale que zali guerre tribale.
Alors que NACE, ce sont des commandos en civil qui opèrent pour fragiliser davantage la République. Et les pouvoirs des Fachi. Voilà. Sachant que Katanga, c'est la province, l'espace la plus chère à l'heure qu'il est, d'où il faut créer problème. Voilà comment ça se passe. Ngana lo bakango boye. Pasteur Gili, oboti bana lelo. Mitanu. Bakoli, misa te lebi, to fali trop na famille. Papa za papa, to kei to komanda routine de la yo. D'accord. Oyo Espagne. Oyo Goma. Oyo yake Angola. Bake bafandi. Mi baleti kali. Papa soki biso tupe to kei. Yo kutika nani? A ozo kokola. Nani akosunga? Yo. To tikali na yo. Après plusieurs années, ba kende ki Angola, Espagne, Goma, ba ye ko zonga. Papa, to zongi awa ezanda ko na biso. Kuna ba prio ba zoche la biso pona kufutela. Ba komosa lango na nko. Mi bale tikalaki awa eza para biso. Boko zonga te. Vous comprenez de ce wana? Okay. C'est le cas ya muluba ya Kasai na muluba Katanga. Bango nyonso. Origine na bango. Ezande na Tanganyika isika zoya zali. Nde sika babotela bango nyonso. Babandi kopanzana. Katanga nege zalaka wana. Eza ya bango. Oyo sikoyo ya kitaki na bokila. À quelle place Kasai oriental ezali? À quelle place Kasai occidental ezali? À quelle place Kabinda ezali? A Panzani. Mutete la azali anamongo. Okay. Yepe akendeki koluka. Nde se retrouver na Kasai. Yo mongo za na devoir te ko yebisa mutete la ka awa epai na yo te. Non. Bo uti epa papa mo. Ose loko. Mususu amati oh lokele. Lokele akei ake kisangani. Yo ko yebisa yeke oza ya awa te. Bo uti place monko. C'est ça le problème qu'il y a. Le problème, on n'apprend pas la vraie histoire dès le bas âge de l'école. Ce qui fait que tant que tu vas belge va exploiter côté wana. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Tala Équateur na mobimba nango ndenge zalaki. D'ici 50 ans, bitumba kokota pourquoi? Ngana za sud ubangi. Ngana za nord ubangi. Ngana Équateur. Na ba Congo, on a za cataracte. Donc biloko wana ba belge ba planifia kala. Même avec les Américains qui sont nos partenaires. Pour pouvoir diviser l'Afrique, tant qu'Afrique a s'habituer na eloko, ba créer mususu. C'est pourquoi makambo ya Katanga ezali ba population te bazana idée wana ya ko fomenter eloko wana. Non. Parce qu'il n'y a pas eu de bonnes écoles au Congo, Baboma, études Kala depuis Mobutu. Il n'y a pas de séminaires de grande formation. Voilà. Des cerveaux dans l'ombre. Dans l'ombre. Et surtout, ce sont des hommes politiques. Pour battre la bangote, bon, Katanga, c'est vrai, ça abiso. Wolobi Kasaya qui était tika, azande konangai. Yo la kisabiso. Depuis année oyo na oyo, production à cuivre, ezalaki boye. Mbongo wana eza wapi? Bongo cobalt awa, mbongo eza wapi? Kuna na Équateur, tata boteki eveya. Okay. Le bois se vend facilement. Mbongo oyo boteka eza wapi? Awa na bandundu balobi tete. Bozongi c'est la biso PLZ. Oyo bokomisi yango Barsavuko. Diamant ya Lunda eza wapi? Ba Congo bite pétrole na biso bokomisa ngo essence. Boteka ka chaque fois ici. Biso bana ya ba Congo tolingi toyeba bakonzi mbongo ya pétrole kenda wapi? Kuna na coltan na ba nord et sud Kivu. Bola kisabiso mbongo ya biloko boteka bolakisi bozongisi yango na banque tokaboli république na oyo babengi ba PIB et mata
Avant boye bisabiso makambo tali tribu. Bakimaka chapitre wana tango zoinda bafungoli makambo tribu. Peuple est comme distrait na tribu, politiciens de Salamakam. Ceux qui ont rassemblé, Mobutu avait à travers le monde plus de 80 immeubles de grande valeur. Et de 40. Na Belgique, Azalaki n'a au moins 8 châteaux. Sans compter à Cap Martin, na France. Soko Mobutu azwa kabiloko wana tia kango na Équateur. Équateur mobimbate malobi capitale. Awa. Ndi Équateur est sa ville ya munene. Il ne l'a pas fait. Ce qui est bizarre, regardez. Okokuta que bana mambenga bazo critiquer Mobutu te to kofinga ndenge bafingi Félix Lelo. Bafinga ete yo mwana boye tout fina basala ngoti. Parce que au Congo, la tribu prime plus que la raison. Mais tout ce monde en Angolelo, papa. Tout ce monde a mort, il y a général Delphin. Kaimbi. Bakatange batelemi. Babi photo mon clair na liwana ye. Oh. Mais général Delphin aza mokonza mampinga na Congo. Bon, tango Katanga a telemi lelo. Pourquoi Katanga a telemakate na mort ya Samba Kaputo? Rien. Pourquoi Katanga a telemakate na mort ya Augustin Katumba Mwanke? Pourquoi Katanga a telemakate na mort ya bateau bakufa? Lelo Katanga a telemi pour na mort ya Delphin. Lelo. Mais Bakatangé bele bakufa kala. Est-ce que Delphin Katangé? Est-ce que Delphin Mouchi? Est-ce que le peuple congolais n'a pas ya papa Kadioum? Bakou retenir ni. Katanga bifa mon clair. Non. Et Bakatangé te comme population zokoluka kumona clair. Ce sont les politiciens qui cherchent na uti ko ebisa yo que. Mais justement. Comment tokoki comme ma trouble na Katanga pour empêcher la production ya minerai au profit de la province et du pays. OK. Na trouble wana rebelle moko ko ya kangi. Soka kangi kolozi. Nzela moko basi ba fongola wana ezokende Solwezi na Zambie. À côté kandenge amoni. L'herbe négocier Katanga ezonga ya oteka. Voilà. Et j'ai toujours dit ceci à mes frères. Le pays comme le Congo ne peut pas vivre en autarcie. Ne peut pas appartenir rien qu'au Congolais. Faux. Ba grande puissance tout et c'est yokana. OK. So bolingi bo mema bango. Basta la babe koleka. To continuer à sala buzo bato sala. Mais ceux qui vont trouver ils sont très unis. Moyen ba balkaniser exact. Désordre à Soudan, de Bakata Soudan. Alors maintenant ici, j'ai toujours dit même comme ceci. Que mes frères Katangé ne pensent pas que ceux qui Bakati Katangé comme pays, Bango va se retrouver faux. Non. Voilà. Or, so ba telim pona Albert Yuma, Bango go batala. Yuma tango to telemi poto bigisaye. Ni nyangwa sasali naka Katanga. Pas-il m'a raison? Moi, je suis debout pour mon Seigneur Christ parce que voilà ce qu'il a fait pour moi. Et puis, danger en goyo. Parce que tout ça, il y a un message à décoder bien. Mais tala, c'est quoi ce qui peut arriver au Katanga? Parce que déjà, dans la milite, Chine a zana mabele kuna. Canada zana mabele kuna. États-Unis zana mabele kuna. France zana ngo kuna. Zambia zana ngo kuna. Angola zana ngo kuna. Rwanda zana ngo kuna. Yo kanisi soki kasaya longwe. Muluba kasaya wana kei. Bakotika ke Katangé merci. Maintenant bisope totiki. Te. Bakos finabino kaka parce que sa province est très riche. Ils sont capables même Yabasali comme un pays et puis Boto Liango na Maere na Bango. Voilà. Vous voulez comprendre ça? Allez voir l'Afrique du Sud. D'accord. Les Zoulous et les autres, les Inkata, les Tozi, qui chassent les Africains Moussoussou. Est-ce que c'est une place en Afrique du Sud? Jamais. Il faut éviter
katanga ezala embrasé. Na remerciaka batu ya Kasai pourquoi? Ata bobomi bango kobona teke bakozongisa. Vous allez vivre là-bas comme ça, sans problème. Parce que bazana culture wanati, à part Mounoko, hein, ça il faut le reconnaître. Oui, oui. Mounoko, Kolobaboye, ça choque hein, les gens, ce comportement là-bas, tout le monde en a. Aussi, Mangungu, pourtant je vais te surprendre. Balouba baza solidaire entre bango mokote. Ah bon? Tala bato bafinga Félix Makasi. Na bato yo pe Kabila zwaki akanisa ke kozwa Muluba eza kozwa IDPS. Kabila kanisa ke loko wana. Ba conseil na ye ba yebisaki ye IDPS. Or non. Or non. Tchakou Diazana poto. Osho kama kambwa finga président de la République. Balouba bakokaki kozala tribu moko makasi koleka tribu nyonso. Pourquoi? Tunagai. Allez-y papa. Balobaka langue mo moko. Parce que par exemple l'Équateur est pas na yo. Kimongo ezali, Ezali, Lingala, ezali. Mais bango baka na langue moko. Eza batu oyo, so basaka na eloko moko bazalaka fort. Voilà. Exemple ya Batutsi. Voilà. Et puis baluba bayebaka kobomba secret na bango te. Lokola ba Congo. Bana problème. Balali nango bango. Okoyeba te. Okoyeba te. Azo pesa yo dodo kolome. Na kati likambo eza. Et ça. Voilà. Mais Muluba, pa. Tu vois. Kolobaloba, et pas la mienne, te fait là. Kosanga kote fela. Voilà. Muluba, ils Alobaloba, trop. Et puis ne rêvez pas. Le Muluba n'est pas comme Bandundu. Bandundu attend qu'on a besoin d'un niveau T. Bah, engager. Voilà. Mais Muluba ko banda ya tiage. Mama. Mpangi. Mpangi, voilà. Plus Mpangi égale. Égale Mpangi. Voilà. Mais Muluba, au comment tiage le niveau. Voilà. Ah, mon frère qui était là-bas, il dit tiage le niveau. Il ne te prend pas. Azandenge wana. Voilà. Ce qu'on a qui vantar na ye, akole qui s'attribue mususu pa wa mona kaza munene. Mais kende aidaka bande konete. Yango zo mona pe même ata na pouvoir a Fachi. Bato ba combattre ye mingi. Ba frère na ye. Ba frère Balouba. Roger Lumbala. De tout consort, je connais ces petits. Oui. Il n'est même pas diplômé. Voilà. D'ailleurs, c'est un breveté. Voilà. Et tout ça, c'est son frère du sang. Moi, j'ai servi le père. Et puis jamais je ne servirai les fils. Donc, voilà. Les Chibala. Les Chibala. Ils ont fait. Oui. Donc, ce sont les Balouba. Qui combattent leurs propres frères. Voilà. Et donc, Oyo Kabila Zui a Bango Liboso. Bango Bazo Salam Salawana. A Bango Liboso. Même dans Lubumbashi, j'ai fait une remarque à quelqu'un. C'est lui le Kassayen qui passe chaque fois. Yenda Zofinga Bandekonaye. Vous voyez? C'est quoi un moussou soit koto son dengeni ya kofingo tendengeni. Mais c'est ça, yango moni papa tant ba biso ba passer gilito koti makambo Félix. Ba tu vas trouver un étrange. Tu vas trouver un étrange. Ah oui, mais ils sont comment? Mais comment yo mongo yo mungalo yo okende kota makambo Baluba. Lelo ko tuna betelo lisolo na vanda mokomsu na tongo na zobima na bande ko na tambola na bango na mona appel. Oh, na yamba boy mutapesi nga identité non nga mona général Maïl nga ba oy. Abanda nga butu depesi FIFA nga bi FIFA. Na yambie bien. Akoti nga bi mende ko nanga. Comment yo mungale équatorien ko kota mangamba batu wana. Oh, na lobane boisela non na kati téléphone na tuniye soki tata na yo azalaka na bomoyo yo nga koyebanga famille na bime yebana te nga koyebanga te koyebanga après combien d'années koyebanga après combien d'années tant on a créé leadership na ngai moko nde yango benga na téléphone à partir des États-Unis tala lelo conception ya batu voilà Kimuluba ya papa Tshisekedi ezalaki problème te. Bisonyo Sofil mort, papa Etienne, il n'était pas président de la République. Non, président de la République. Il y a des problèmes te. Voilà. Mais Kimuluba ya Fachi. Et ça problème. Baluba wana. Nalanda kutu même ata kulutu nanga mokomsu bo jibem piana na pese mbote place asali. Alobi mutu mususu ala kiselo kona ye. Alexander kuna ye problème te. Soki nga na lobby Muluba. Voilà. Donc, mutu mususu aloba likambo na ye. Mais lelo tala
banda facha za na pouvoir kaka lobby maman Marx na maman Denise on a souhaité ba heureux anniversaire nde balaki na Kasai donc yé moko même fachi nanu kuta comité voilà mais à ça commis déjà ba province soko facha kendaka na Kasai après avoir kokunda papa na ye awa na nsele ake Kasai omoni makamoto lobaki yangoyo pona yoki bakomo loba boye akosaki akokunda Mobutu ba Christian Lusakweno ba répondre babité la décision c'est la famille de Mobutu soki lobby tolingi papa kundama awa nde ba yebisi président Fachi nde akoki ko s'engager ne pense pas parce que Fachi a chef de l'état akokende ko pikola maréchal na Équateur na Maroc aye ko kunda faux kasi yango moni même conception ya bato papa Kabiombo eza ke bato bazolinga babimisa Félix na likambo moko o Félix azana ngote ouais nakona loba nini toleki na kata ba élection makelele bimi ayibi yete banomaki ye boye na boye patati patata bato basaleli yango problème une année plein il y a 2019 c'est ça mais les loyo tangu lamuka banda ikofinga Félix FCC banda olobelo côté calme mais les loyo tangu FCC azo sala ba complot contre Félix wapi lamuka silence absolu. Or Lamuka disait le problème c'est Kabila. C'est Kabila. On n'aime pas voir ces gens-là. Pourquoi les lots Lamuka accompagner Félix était la nomination il y a au magistrat et permettre et Fandi Sambo comme Makambo était bien. Le problème c'est quoi? Naïb Sagi Bandeko, problème est ça ma bouma batouté. Tout le monde yango dimanche le 8 mars sawa yo sa koto yata okimana yo biso na centre ville via matana nabimaki via matana ye koto ya lingaka na ye ba kote kuna pa mobange na feti na bandal mobange omonaki le 8 mars oui na yebisaka batu Congolais ça na poema nzalate malgré que tout ça na besoin makambo kende malamu mais Congolais na besoin mutu bon le lopo na nini Lamuka ba accompagner Fachite na makambo Fachi silence absolu mort il y a général Delphin Kubenga qui le vieux Mondos alongwa kuna ayanakin et puis balobana bougete bala donc et ça ba biloko yo peuple congolais balobaka ke tokundima pouvoir à Félix soka sali boye na boye parce que abandi ko emboîter le pas a sali yango silence bon siko bato yo en fait balingaki ba enseigner biso nini puisque Lamuka lobaki ke aza nommé et no babotole ba pourcentage na ye boye na boye tokena ngambo FCC oki ramazana lobi non asa produit na biso d'ailleurs biso ne batu en tout cas to gérer république et voilà patati patata mais le loyo tong makambo e bandi général Kayimbi akufi FCC babi c'est une provocation grave. Qu'est-ce qu'on entend par provocation? Voilà, c'est-à-dire nakana bango bazaba éternel bako kufate non so ba kufi eza provocation ba koki ko simba mutute papa Kabiombo est-ce que batu bayebi musala oyo général Kayimbi abanda osana mboko oyo yango lelo na courage au loba na salon na yo na micro na yo que son âme répond en désordre. C'est quelqu'un qui a mis à l'écoute l'institution qui est le président de la République et ses proches au profit de qui? Est-ce que son vrai nom c'est Delphin Kayimbi? Non. Tel on a continué à Facebook, c'est Paul Muderekeza. Lui-même a écrit ça. Yemoko n'a continué. Moi je suis Gili Josué Bokwala Ilongi. Je suis de l'Équateur. Tribu Mongo. Paul Muderekeza Asimbi Banae Yamike. Est-ce que Mutoyo a lobaki na téléphone? Est-ce que c'est sa fille? Mongongo ya mwana 18-20 ans. Bon, maman oya lobaki que mobali nanga kufi na crise cardiaque. Yé médecin té. Ayebi mort par crise cardiaque comment? Là c'est intelligent comme question. Ayebi a mon ennemi. Donc ce sont des gens qui ont leurs identités dans leurs poches et qui se plaquent une autre. Voilà. La maintenant baye tout ça na ba général na biso. Voilà pourquoi la République est calme. Comparément, il y a général Mamadou. La Est, mais tel année qui est là qui embrassé. Oui. Et puis, bah sabotaye na pouvoir passer, bah sondola na cimetière à Kitambo,
cimetière islamite. Tala tombe sika bakunda papa Baouma. Ouh! Azana croité dal. Ana croité. Malgré que même Mbouza Mabe natalaka chaque fois na tout moment. Ah oui. Bakunda ye na balabala. Na balabala. Niska bacha Mbouza Mabe et puis na général Luecha. Même Samba Kaputu. Même Samba Kaputu. Donc batia bango place wana batumoko ba na tinate. Maintenant FCC angala kisabiso ke Delphin Kayimbi est très important. Est très important que Didier Longila et Tumba. Et plus important que Amis Tango Fort. Et plus important que Numbi. Et plus important que les autres. Que vous provoquez Bissot. Mais si l'FCC a ça n'a pas preuve, il y a mort à Delphin, qu'ils aillent à l'auditorat. Oui. À quel auditorat a présenté Babilo Konae, a expliqué pourquoi FCC a s'encaparé na Delphin. Est-ce qu'il était pour la République ou Azalaki au service de Kingakati? Bon, qui a tué Delphin? Est-ce que chaque y a fidélité, il y a FCC, il y a un goyoté que Moutako trahir n'a sort naïe? Possible. Il y a un goyoté. Puisque to bandi déjà comme on a Babiloko ou ezo sa futur. Mais bango moko bato basa na kata FCC ba ko rolobate. Baso ko rolobate. Est-ce que basa en otage ya Kabila? Mais bayeba ke Kabila a ko se servir na bangote. Bangonde bato basali Kabila nde banakine balobaka. Oui, moi j'ai toujours dit ceci. Regardez les gens qui ont mis ce pays par terre, ce sont ceux-là qui sont autour de Kabila. Mais justement, regret na bango eza que balinga ki baya autour de Félix, mais le président Félix était fort. Yango moni ancien gouverneur basangani avec leur capitaine Yandri Kimbuta. Yango balobi bazana ba expertise à communiquer. D'ailleurs, ceux qui écoutent Baïchouaki, pourquoi Baïchouaki? Mais qu'ils communiquent d'abord, officiellement, ils ont échoué pour... Pourquoi? Avant qu'on le rapproche. Parce que quand même, il y a un go négatif qui cherche ça, pardon. Les lots, Telemi pe bango nyonso, yango ngoyi Kasanji, qui oya est kuna le vieux Marcelin, bafandi. Donc Marcelin, basala accident d'avion, il y a Bukana Kaboko. Donc à la plate à des semaines, avion. Avion, papa Kaboko. Bon, Azara Tenguti le lo hein. Nalobi vie avion. Augustin Matata. Il y a un problème na crâne banda ko Séné. Mais permettra que vous la premier ministre. Mais 8 jours après, à ça le point de presse dans le ministère des Finances, à l'époque à ministre des Finances. Augustin ka mutakufa katumba mwake. Donc Antoine Gonda abima sain sauf avion ko ya na ravin. Ou bien baoy mususu bazaki na chaise volante. Non, et sauter na parachute. Papa, nous connaissons Mourinho et son système de jeu. Joseph Mourinho. Tu y Mourinho, notre système de jeu naïe. 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Ceux qui vont bloquer ici. Tu y dis système union sur les salama tu y bien. Et ça n'a pas tout bakufa ba changer ba mort. Jacques Mbado Koufa comment? Même à Tabande Konanga Congo central ba éviter. Ba mon accord ba pekisa même Bembe et Kende nateur natal nae. Jacques Mbado Kundama. Ba pekisa e Bembe et Kende. Général Bunza akufa comment? Mamadou Ndala est-ce que ba beta mutu kana roquette? Pour le longa na yoto ça ba cible foye bakango Ouais. Bato FCC balingi yote balingi ngaite balingi bosembete balingi cholete balingi yoka sonte donc besoin na bango il faut en finir na biso. C'est-à-dire nous le mettons mal à l'aise. Mal à l'aise. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'on observait calmement et qu'on enregistrait? Non, le problème est que bayebi. Mais courage ya koloba ndenge ba présenter ki biso Kabila. Bango balingi titoloba. Oh ngana FCC bango Kabila, c'est un neuf. Oyo ba checker na terrain, mais entraîneur avec na confiance na été. Na ba supporters. Oui. Baloba ki bon tout ce qu'il a étant. Mais juste quand on bandé la match na deuxième minute. Perdre un ballon entre 4 et 5 Kabila, c'est qui ballon. Encore mettre ballon faut défiler. Ma bête on pense. Un garçon de 29 ans.
na République démocratique du Congo. Quel que soit le niveau, c'est la manière à comment la main de Dieu était sur lui. Ouais. Il fallait saisir l'opportunité. Ah oui, j'ai toujours dit, Joseph avait une chance énorme. Quelle opportunité de bien gérer de 2001 et que l'élection s'est en 2006, quel que soit le résultat peut-être, il fallait, par honorabilité, par sursaut d'orgueil, pour qu'il reste dans l'histoire, il arrive, il dit 2011, dans sa candidature. Ok. Papa Etienne Azobo. Papa batelanga muto ya kokai ko batele madame c'était papa Etienne. Ouais. Botika levier a dirigé mboka ngana vainanga. Voilà. Vanda na yo circuler na yo. Sala nyo sonde ngolingi. Mais non. Parce que Kabila alinga montrer biso au travers Chadar Emmanuel que muto akosimba au travers levier oya pasteur oya dirigé qui seni na biso na 2011. Mulunda que soki bakangi Kabila bokomona le pire et koya na mboko yo. Mais yé moko azaki kolela lela ke bazaki koyamba il soute na téléphone na Kabila. Voilà. Donc balingi balakisa biso ke Kabila c'est le roi. Papa Kabyongo. Et ça na batu bakoma bakonzi na mokili oyo ya Nzambe bazwa opportunité. Samuel Do est devenu président na Libéria à quel âge? Mon amuke? Mon amuke wewe. Mon amuke? Même Mobutu. Même Ata Maréchal Mobutu. Ouais, ouais. Ata Mohamed VI les Marocains. Ouais, oui, mon amuke. Il a succédé son papa à quel âge? Bongo a commis président na Gabon à quel âge? Voilà. Muammar Kadhafi na Libéria na quel âge? A combien banamike? Dans les trentaines, début à quarantaine. Ouais. Mais ce que Kabila a joué en a 29 ans. Donc, Azoba la biso tout le monde, qui est président célibataire. Ouais. Donc, président Azosa la mariage tout le monde. Le 23, le 24 juin 2006, quelque chose comme ça. Abali tout le monde. Mais t'as la valeur où Nzamba peut s'acquérir Moutouana. Mais maintenant, ce que Kabila a fait, biso, même Nzambe, même les populations congolaises, mais Dieu a montré le contraire. Dieu maintenant, il répond à cette façon de voir. Atindi Moutumoko, Azana Armete, Anambongo te, Azo Wela te, Bakepe Babeti Ekou na Genève, Basangani na France na Belgique, Nzama Bibisu Moutango. Nous sommes les Congo, papa, entre Kabila et Fachi, Bible aloba yango, c'est entre la vie de Saoul et de David. Fachi akostika la kosimba makila ya Joseph T. Tel que les gens l'exigent. Non. Et comment souhait à la mouka? Non. Kolanda la mouka te, la mouka, et elle a qui mouana ya liboso ya FCC. C'est ce que j'ai dit. Et je l'ai toujours confirmé. Mais oui. Qu'il n'y avait pas d'opposant jusqu'aujourd'hui. Exact. Sokotali politique à Papa Etienne, il n'y a pas match. Si Fayoulou a gagné l'élection, à mon dit, Fayoulou a Kolembalit, n'a été. Un produit fait par les amis politiciens, commerçants. Ouais. Mais Fayoulou a l'élite. Ils m'ont opposé avec mon frère Félix, mais le voilà aujourd'hui, Penenaye. Qui sont là? Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ah, Fayoulou l'a déclaré. Mais oui, ils m'ont opposé. Contre mon frère. Mon frère. Et maintenant, c'est eux qui s'approchent de mon frère. Et moi, je suis loin de mon frère. Maintenant, demandez à Fayoulou. Si seulement Fachi, à la qui frère Nayo, tant attendant qu'à yo main. Yaka. La première personne à nommer. Est-ce que Kocho, le loba tu nyon sobazo sans anamoko? Andaka za la pembeni. Rien. Fayoulou na coach Simbakate. Et Simbakata Moukete, je l'ai Simbakata Moukete. Ah oui. Lui, Fayoulou, quand on dit soldat du peuple, alors que celui qui était soldat du peuple était Laurent Désiré. Mais Babengyo soldat du peuple. Yaka le Boko Yangoyo. Beaucoup de temps à Philadelphie. Voilà. Saisir opportunité. Opportunité. Ndena minute oyo. La Mouka oyo attaque au période dans la base waka Fayoulou. Balobio Kozala Durkab pour ne pas mâcher le mot. Oui. Attaque au Mbemba lo bakato katumbi que Bolanda était la population le suit. Population. Pourquoi? Puisque c'est un frère. Ouais. Politique, il y a Fatina Fayoulou et sa politique, il y a Blaise Compaoré, na Thomas Sankara. Quelle relation dans l'église? Ouais. Des frères, ils ont partagé même foi. Voilà. Donc, Bakoyoka na malamu koleka Veka. Or, Veka, c'est un opportuniste. Voilà. Par rapport, il y a Eloko Oyo Bandekwayense,
Omoni papa Kadiombo na salaka émission et pas na yo na yebisaka yo. Nous les Kinois nous ne sommes pas bien éduqués. Excusez-moi les termes. Kinois ça un langage facile ya kofinga. Ouais. Ah vieux vanda yo faut vieux état va vieux Kadiombo. Ah vieux longwa on a rien vieux. La Kinois c'est. Moko akorizanga lobi oh. Vieux bakaro ebongi na hotel. Il faut que mais Yesikoyo azata na moto te sokotali. Même pas vélo. Voilà, c'est ça la Kinois. Mais il est en train de me dire. Ko ba makambo yo so betana le kinayo. Soko fandi si même mutalekinga na mvula parfois okomate. Mais sokotali na pokwa tant okubwaka émission. Ah balongwa kuna. Mongala mona muluba mo basanga eta ba 26. Ba benga ba na Félix moko. Papa, avion ya ba Belge kita na njili ba kitisi ba Congolais oyo basalaki mobulu kuna 19 ba yekaka na sachet. Mais na yebisi yo biso ba Congolais elo kezo bo mabiso eza ko s'intégrer na culture. Mutafa na poto na bane autant bino bonde ko kola biso na to bota meteti to eko bota matobani ko koma bato. Soki mutauti poto omoni mwa bo moto. Que le bateau senti mon bonne manière a changé et l'espoir de la famille commence et bandi kokota mais lelo mutaso ke de bunda na mboka ya batu koleka Macron a tumbi alingi alakisa Macron ke na lingi France koleka yo na lingi France koleka Guillaume le Conquérant na lingi France koleka Charlemagne na lingi France koleka Pompidou koleka Valéry Giscard d'Estaing De Gaulle Chirac Mitterrand. Donc, dans l'équipe de Hollande, il y a la ligne France, nous les robots la maté. C'est ça. Mais yo tunaye. Dernière fois où il y a quelqu'un qui n'a western atteint la famille Mbongo. C'était quand? Voilà. Ceux qui m'ont mal petit, vieux ça passe, il n'a pas beaucoup sanitaire, ogoya poto petit. Ogoya poto vieux ça passe. Et 3/4 de ces gens-là sont arrivés en Europe que Baza va réfugier. Bah exilé politique il y a eu des pèses mais son nombre nana kobunga likambo wana wana siko na ka wana baluba basate wana ezali kambata libante muluba zaki bien wana siko muluba alaki bien azobenga na kina lukelanga carte IDPS carte ke na bade ya shell petit nanga mexio edanga mais lelo facha so pouvoir na ba plan machiavélique nyonso o bakotsaki et que lelo muluba ko mabe et puis parenthèse mususu pasteur Guli Fayulu a soutenu Fali pour abeta concert wana na Lexus légal. Pour nani ba attaquer été. D'ailleurs mutukuta sali ke batebele lelo baye ba Fayulu c'est Fali. Oui. Mon vieux Martin Fayulu qui ne bouge Faden Raus. Fayulu. Fali à la qui sa peuple congolais que c'est mon vieux. Oui. Alors on dit d'une façon indirectement. Ouais. Et ça le quoi pour nous tout engagé bien piana sala ke batu baye ba nani Adam Bombole. Oui. Baye na banzembo c'est partout. Voilà. Mais ce qu'on pon na nini te batu ba moni Fayulu mabe. Non, wana ça bien. Donc besoin na bango ba ke yoka kope. Félix Soleil na Kagame. Donc on t'a obéi ça Fali na poto et ça ba Rwandais. Yango ba beti bala likolo na ba Rwandais Paul Kagame na Macron pour abetaka ndule wana. Mais soki to boyaka concert pour la continuité ya Kabila. Mais au départ il y a pouvoir il y a Fachi, batu bakanisa ka sa continuité ya Kabila. Mais le lot tozomo na réaction ya FCC vis-à-vis ya pouvoir ya Fachi, c'est que basa bana tata mon côté. Non. Fachi est sorti de la politique et Joseph est sorti de la rébellion. Voilà. Donc, bakotikalaka koyokana atam kolomo. Ils n'ont pas la même logique. Donc, Kabila est mauvais depuis sa source. Oui. Il n'est pas de notre azana motema ya ba congolais te o ba congolais bazanango. Papa Kadiombo. Est-ce qu'il y a un problème? Na FCC le lobo sali 18 ans de pouvoir. Yakoti Kamboka tel que Obotiki Yango. Où est le problème? Un jeune homme de moins de 50 ans. Oh, le Congolais Zobanda même vit à 60 ans. Ouais. Même à 80. Même à 80, vieux window. Ouais. Arrêté pendant combien de temps? 3 à 4 à 5 ans. Il est parti. Il est parti. Donc, Azuivi Naki Bumpaka. Oui. Mais Kabila a tiki pouvoir à moins de 50 ans. Tisiko n'a pour 50 ans. C'est choquant. Azoué là, nini. Il a le temps de faire autre chose. Azoué là, nini. Le problème est ça, il y a FCC. C'est le moment où quitter le navire à FCC. C'est le moment, avant qu'il soit tard, Batika, l'individu, va rejoindre directement l'institution. Batika. En tout cas, bravo. Est-ce que FCC a aussi rappelé le comité central?
Ah, oui, du pauvre maréchal. Pauvre maréchal. Est-ce que FCC a aussi rappelé na M20, ceux qui M17, les Moïse Congolo, les tout consorts. Pourquoi Kabila a s'associé à Nabangote? Parce que l'enfant, c'est la continuité de son papa. Surréellement. Surréellement. Or, le parti du père, c'est RPR. À l'analyste et à la promotion, non. M23, la monaki Kikukama, Tia Lemba. Alemba. Ba docteur Sonji, ba Lemba. Balemba. Ba Bandoma, ba Dimwa. Balimwa. Et c'est fini. C'est fini. Tomoni Bilongi Yasika. Yasika. Le lot fiko yotuna FCC. Kozwa kulutunanga lokola Mofasakani. C'est un professeur de qualité. Ouais. Pourquoi vous pouvez repérer ces professeurs à Tanganyika? Vous pouvez repérer Ah, c'est à eux de se poser la question. L'originaire de ce coin. Il continue à défendre. L'originaire de ce coin. Pourquoi famille Moko ya Kabila Baza n'a sanctionné Kaka proche ya Kabila Ndié Baza sanctionné. Baza n'a sanction, mais lui n'est pas sans. Lui n'est pas sanctionné et sa famille. Et regardez, pourquoi les Américains ne les sanctionnent pas? La communauté européenne ne sanctionne pas Kabila et ses proches, mais ils vous sanctionnent vous. Est-ce qu'il n'est pas temps vous vous associer avec votre propre pays parce que ça devrait vous révolter? Papa Kadumbo, qui a la fortune de Zoé dans FCC? Personne. Personne. Donc, Kabila ne le calcule pas. Bangonde va calculer Kabila. Kabila va calculer Bangote. Comment voulez-vous, la présidente de l'Assemblée, où il y a une institution Yamboka, mais dans un bilanga, député, il y a des fois extraordinaire. Il y a des fois que autorité morale. Ce qui te l'oublie, c'est tout un problème. Président il y a Sénat, Azali Banandemoko, n'a pas sénateur. Bazo fouillé bango. C'est que confiance mon côté. Il y a des fois que bah ça bango balobi les lots réunion na kingaka tité pour démarrer mituka to kende chelem. Bango na mbango. Je l'aime. Na bambouteillage. Na bambouteillage. Lokola bakufa. Bakoko maona fouille. Est-ce que bazo raisonner que c'est le temps? Est-ce que bazo raisonner vie à Samba Kaputote? Est-ce que bazo raisonner vie ya Augustin Katumba Mwankete? Est-ce que bazo raisonner vie ya Jacques Mbadouté? Est-ce que bazo raisonner vite de lui-même Kabila? Est-ce que bazo raisonner vite ya Maréchal Mobutu? Yekutu Azata na moi 20 ans. Qu'il demande à Maréchal là où il est maintenant. Il a pensé à Niwa. Oh, Niwa est parti à 38 ans. Jean-Paul Niwa Mobutu. Vraiment à avant. 38 ans, il a quitté son père, président de la République. Et le père, je me rappelle, la première fois que j'ai vu Mobutu coller la Conga, na cercueil na cercueil lokola biso batu pamba. Wana Nzambe ayebisaki bango makambo salaka na salio yango. Oyoki ndenge sui. Voilà. Cercueil ya Niwa na se e uti Belgique. Mobutu azo bamba cercueil basimba yete batu ba obanga kusimba Maréchal. Ayoki pasi ya liwa. Ayoki pasi. Est-ce que Kabila a pensé maman? Est-ce que Kabila a pensé dans l'Irakien le plus fort Saddam Hussein? Histoire est bunga. Et si là, est-ce que Kabila a pensé dans Muammar Kadhafi? Or, biso tu ebe kaleki monene bo. Mais mon koba longola ki bubu donso kanso to katinga. Fioti. Est-ce que a pensé na yé? Est-ce que Kabila a pensé na un mongaliema? Et Kamparore Blaise a commis le lot pauvre. Pauvre talanzoto. Tala kutu image ya conseiller moko ya Maréchal Mobutu et zotambola sko na douala. Azo senga mbongo na nzete. Est-ce que la vie c'est quoi, Papa Kadumbo? Pourquoi les hommes tazo linga a s'encaparer na tout au détriment de la nation? Vanité de vanité. Tout est vanité, Salomon l'a dit. Rien n'est de nouveau sous le soleil. Rien. Ce qui était est et sera. Est-ce que le long FCC place ba fandi bazo penser na la dit journaliste moko na télé 50. Alobi République pour être un général à niveau ya Kaimbi, il faut au moins 15 ans. Il rêve debout. Mais ça c'est craché. Est-ce que Kaimbi a le niveau de Mayele? Et Luki, Boteti, Wamba Matudika, Bumba Mwaso, Mulamba Nyunyi, Ba Major Mpika. Est-ce que Ezako yeba histoire tétoni ou Ezanko? Papa Kadumbo, République et Okanisabiso, ça c'est notre terre. Et loko tozo sala lelo,
ce n'est pas par rapport à quoi que ce soit. Et ça n'a pas été kolingaka Congo. Bato ebele basale ko sala musala ya PPRD tant ba bengi ba pesi bango mbongo. Oui. Toi et moi on n'a pas l'argent. Non, nous c'est la nation. C'est là que les gens n'ont pas compris que non, nous, dans un pays moko organisé, on serait appelé à être des petits héros. Nous c'est la nation. Nous c'est la nation. Bangaja biso nulle part. Nulle part. Bafuta rapé biso nulle part, c'est la nation. Oui. Mais bateau nyoso babandai ko leka leka wana. Ba pesa bango ba perdiem. Demandez dans la tombe de vieux Lushima Njate. Il a laissé quoi? Il a inventé Kabila et monsieur Ebi Eri Bandara n'infirme Eri Sila Keibanite. Tango ko lemba kaka. Et ce kaka lembi ne monsieur Sili. Azo finga papa Etienne Tshisekedi na morgue. Mais a évité que mes collègues Zolanda yemoko. En fait la vie c'est quoi? Bateau yo ba servir Kabila. Ba pesi biso identité mususu. Biso ba congolais to yebi. Papa Kadio Mosenga oyoka ba so ba muloba wana. Gili Bokola so ba mongo. To Sambwe Didier Etumba mongo. Mais Paul Muderegesa. Et ça dit kambo na ndenge nini? Et komi Katange. Oh azalaka mushi. Papa na este ba benginga. Ba bitala passer ko sakana bisote na sali suni. Ba to ko beta bino. Ngabi nini abi oh. Mais bino ba otindela biso ngeta za musha bikanga munoko na yo. Oh papa. Et puis basa na kanda. Ngabita za musha bi oh. Awa to sa ba mushi. Bavira. Banyanga. Donc tout ça bi kolo wana. C'est quelqu'un qui a spolié même des maisons à l'État. Mais le lot bazo lilaye na kama banga na des lampes. Na parcelle mo ça même pas il contenait même pas 30 personnes. Ouh, je t'ai dit. Bande quoi est Hollande biso. Rien. Yango moni la République est calme et puis la ville est tranquille. Tranquille puisque congolais a mis tout amité ka koufeli yaye. C'est ça. Donc à simba mité que oyo yanga akufi. Non papa. Quand se voile pas la face. To me kako chité papa parce que zoko sala motemba moto ezoko soulever ba estomac ba tripe ezoko bouger. Namoni sorte de mouton ezako kende mbangu mais ba oba finga ki namoni ba fandi calme. Eza nini? Non papa, na lobi mokonzi sa mokonzi. Nakanga keloko moko na yoka et pas maman Colette Brackman a dit attention avec le fils. Le fils est plus dangereux que son papa. Son père était radical, mais le fils est dangereux. L'histoire de Félix et son père Etienne Tshisekedi, c'est la même histoire du roi David et son fils Salomon. Et Salomon, Salomon, j'ai dit dia. David, c'est le seul roi dans Israël à ce date avant sa mort. Pe ayebisa son fils ba ennemi na ye tout. Même le problème à moi na Absalom. David a livré pas demi-frère na ye. Abi attention avec Absalom, il est dangereux. Faut que banaye même l'obisson na nazate faut faire attention avec lui. Attention avec Shimei, Shimei a boit que l'angazelo. Shimei a boit que l'angazelo. Traitez bien. Or Shimei ne savait pas que Nenge Salomon a vendu un dossier à makamou papa yebisaye. Est-ce que Ayebi qui est qui? Qui est qui? Et lorsque David parle à Salomon, Ayeba qui est mwana bilaka. Et puis tal encore. Tant que Salomon a eu pouvoir, sa maman Bersheba était son premier conseiller. Maman Marthe. Maman Marthe, Yewana, à côté de son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'héroïne vivante. Il a lutté avec son mari. Aujourd'hui, Dieu pour l'honorer, il et bien c'est le nom qu'on s'emboka. Oyo fachi azanango na kati ya motema, bato ba yebite. Mais avantage à Félix, c'est un homme de Dieu. Deska batumusu bazobika. Deska batumusu bazobika mais bazo comprendre que azoko livrer bango et pas ya Nzambe o kutu yemo konda kokaka salela bango ngawa. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Exode 14. Gardez silence. Je combattrai pour vous. Moi-même. Donc le vrai problème yango wana. Le lo tangu batu basoloba papa Kadiombo. Nzamba so lokumu le lo mamba vérité de zene nzeleke banité. Et si là. Le lo nzamba so lokumu mamba nomination ke biso batutonoma ye. Et si là le lo mutabeta ku sikuto ye bakate makofio ya swa. Azalaka na mabele. Na moni sikoyo magie akomo koluka sala amitié na mukuna. Non, Azolukande a détruit l'évêque. Oui, c'est ce que j'ai dit. Azoluka a détruit l'évêque qui n'a renaissance naïe. C'est un mauvais Henri Soloka.
Il est dangereux. Il faut papa faire tout na Henri Akimela Potonini. Babengana ye. Kobima na prison bala moko refoulé. Akocha suma kolona na potote. C'est ça. Atika ba nyongo atika ba abi na poto. C'est un mauvais. Alandi ba pire vient na FCC au moment que Papi Tamba rien. Au moment que les vieux Lushi manjate rien. Oh yo Papi Tamba je ne sais pas où qui ambassadeur de la paix. Kasi moko baza ko benga soki nini le feu. Eloko moko boye. Le Lorient. Où sont aujourd'hui les bérets rouges? Disparu. Disparu. Wapi lelo ba corps ya Kabila na Fachi. Oh ya lobaki akolakisa. Akolakisa. Eza wapi. Mais c'est le moment ba brandir yango. Maintenant l'éveil de conscience à Mukuna bazolunga ba étouffé dans l'œuf. Non non, bazolinga babomaye. Oyebi papa Kabiombo bakasaye ba la kateti omoni net vie Mukuna via betana no makofi avant le roi comme pasteur ndenga zawa. Ouais un bon sœur. Mo ka lobaki abina ebo betali kofi. So ba koya ba monyoso. Ba ya ta moko. Ata 8 ba kokweya bongo ya 9 asimbanga na nzoto. C'est ça. Henri Machi azoluka sko moyen à approcher le vieux nanzela na ye par felo komo ya mabele kapwa puisque bango basa spécialisé yo yebi. Ouais. Ba yebi yango na sorti tout. Nde loko moni vie ko salaire te na ba côté na bango ko tia makolote yo ko tia makolote vie ko tia te na kolela yo. Donc ba liste na biso ba kombo na biso eza Zoba ya Kabiombo. Pasteur ya Lukuta. Christian Bosembe. Petit Chol. Yoka Son. Donc liste basi ba préparer. Mal à l'aise quand on est au salle émission. Ouais. Na poko tango ko bwaka ngo kotala ebikisi batu boni makambo tolobi batu boni ba kozala soulager. C'est ça. Que ba yoka vérité ya makambo bona kata république. C'est ça. Des forces ya pouvoir à Félix yango. En tout cas, Tokomina Souka, mais j'ajoute un élément en disant Nayoki batu ba telebi na sauve muto ya Mandela. Lokola barabara bazo sala ja likolo. Oui, na so le kawana Nayoki moko azoloba muluboyo amwa toy mangogie amutema makasi tinzela bakomo sala moko alobi na ye kasi yo lobaki akosala eloko te eza mutu banomaki nyonso tokobuka tokozwa batolo totongi bandako tokotala soki bokomata likolo te nakotambola na nko mbongo apeyi wana lobi ambo. Au moins, quand même, vous trouvez un chef qui prend le mbongo à payer à Selango mon sale. Rien. Mais ceux qui sont curieux, tout autour, Barish. Soko lobi bongo, na poko ba fingi biso. On s'en fout. Soko lobi bongo, batu ba sali boy. Batu ba longoli même na entreprise ya achat de billets, ya présidence. Ba pesi yango na une individu. Donc ceux ba somba ka billet, ya voyage. Il y a président ensuite na 1000 francs, kuna na chance na ba osomba ngona billet moko 3000. Balobate. Pona nini abimi na camp politique moko boy. C'est ça. Donc batu balobate. Bandako partout où ils sont. Donc on dirait mutu soki a joué loko na kimukolo et perdakaye. Mais et dire que beaucoup ba utapoto. Elle kamwa. Papa, dans le bilan. Biso to fandino na bandal ba mbula. Te ezaka ka. Bazo wele la bloc ngeni. Ezaka ka bien puisque match est comme kitoko na deuxième mi-temps. Au moins le but de ringa mena match pesili. Mais va surprendre yé. Net va surprendre na enroulé et vandi. Ndenge to ke na Félix. Soki apesa ki bangote. To kemba na ye na poto. Boye. Bariga basala so bloc mususu ya ba combattant mususu. Ba combattant diaspora. Mais amemi bango. Elobi nango atande konanga Eliezer mona kololo pango. Eliezer alobi na mabala et salami na coalition. Donc ministre ya ministère Fulani. Abali Koto te ba osaki makango. Donc coalition partout na nzoto coalition. Oui. Donc le losoko tali même diaspora ba jeep na bangoti na basen nani awa na lingwala awa epande konanga bosemba wapi aveni nyangwe ntaba PR vandi mopanzi président eza ntaba nyangwe eza na mumbunda epa ya ndekora biso ingila ezali na oshwe sambwe donc omoni lokolo kaka donc yo moko yebi na teliona beti donc diaspora
Et puis, et leur question est simple. Qu'est-ce que tu prends? Naba chambre tel. Tu choisis là. Naba chambre tel. Yango moni lelo ministre ya mwasi na ministre ya mobali basali coalition. Qu'est-ce que c'est ça gouvernement coalition te? Parce que coalition que petit na nzoto. Coalition ensemble. Ensemble. Coalition yango. C'est quoi nyonso wana? Vraiment. Ba yebite que Félix asala likolo na bango. Je ne suis pas le président par rapport à la coalition. Je ne suis pas président par rapport à la famille politique. Je suis le président de tous les Congolais. Tikasko basala bongo, mutu na mutu, même la présidence. Bato bele ba yebite papa. Justice so. Bato ba osela ba kombo. Mais ba kombo pe bandi kotanga. Mutu moko te akozala épargner. Mutu nyonso akozala cité, pe mutu nyonso akozala. Voilà pourquoi j'ai fait une émission pour dire soyez tranquille. Na nomination ba mandataire ba oya kala bazali ba mandataire AIT. Bati kalabas le balekana audit. OK. So ba longolier a okima. A okima. Ba auditer ba silis. Tokoye ba souk. Voilà pourquoi les gens disaient le président de la République a yuma. Atiki yuma. Ya za yuma tiki yuma. Ayeba ke lokwa zo sala. Yuma tikala. Na nommé Kyungu, na nommé Mutombo, na nommé le coin de Kotoyo. Mais yo, Zalaka wana. Parce qu'il y a qui type yo, ana ba dossier ya kosala. Nde politique pas beti mundos. Abio Salaka wana comme général, mais na tomboleli au des adjoints au travailler na bango siko. Na mona nde musala musala. Na mutambo na kaka. Pas. Yewe bazongisa. Voilà. Donc les mandataires oyo bazawana bakolongwa te na nomination ti bakozwa bango. En tout cas, Nzamba Pambulo Makasi. Merci beaucoup. D'accepter jusqu'à cette heure. Surtout j'ai pitié c'est de votre épouse. Patience soit Zanango. Et sa patience soit dans maman Marthe. Elle était partout avec son mari. C'est ça. Moussa Nzambe abala. Non, le problème, il y a disponibilité nanga. D'abord Nzambe. Ouais. Dédé ko respecter ba enene tibino. Moni biso to avec bana miki. Kotala déjà papa Kadiomo. Donc d'abord pour moi, ko fanda pene na yo, et ça déjà ko kotsanga na grandeur dans ndenge bibeloba. C'est ça. Et so kotsanga na grandeur pour et si ka yo sotele mangano na télémité. Donc ngainde moto na osenga yo, merci. Ndenge kamemo yamba kinga. Merci kulutu. En tout cas, tu as ma bénédiction, mais je ne suis pas le Seigneur. C'est le souhait que je dis. Que Dieu vous bénisse. Que ce jour-là de mariage, aux angi sa invitation, te na biso batotu, to telemina batono po to lobaka lobaka. To ya kolobango na mariage na yo. Yango to za kozela. Et même, tant que zoloba, na koko linga, jour wana, ce qui président Félix a été, attends maman Marthe, attends maman Denise, attends Kabound, attends Augustin, Baya, pour l'un de nous vient d'être honoré. En honorant son épouse, il a honoré le Christ. Ça, il faut nous dire, un mois avant, tant au lieu salali kambwana. Poto yo bandenge ya oye aliboke ya matembele à préparer. Netingai, comme votre épouse, c'est ma jeune sœur. Na routine ka message na lombachi bati ndanga mbwa moko. Eza repas. Donc tu bella bella. Tu bella bella. Batia chikota. Il y a quelque chose chez nous à Lumbashi. O biso to liaka na vraiment ezanga kate na banda ko na biso nyonso ndakala. Ah OK. Ndakala parce que quand on avait dit Mobutu il avait menti. Non, Mobutu avait dit la vérité quand on dit comment les gens mangent ici, tu vois, ici chez nous on mange un poisson, chacun un tilapia, un poisson. Il y a le binon chez moi on mange plusieurs poissons, quelqu'un peut manger même 100 à la fois. Oh, ce n'est pas vrai. Kengo a dit mais monsieur le président, ce n'est pas ça le but. Yo zali zoba. Bongo ndakala wana mutu aliaka combien?
Voilà. Donc il a un peu ça. Merci beaucoup d'être là. Nazo lutter. Zamba Pambolingai. Studio Ezara. Yako Kitakuna Nase. Merci beaucoup. Pour tous très régulier. Nous n'avons ça que comme République, pas autre chose. À tous ceux-là qui sont de l'Europe. Pasteur Azawana. Boko zala na valeur rebelle boko yeba ko sunga batu. Na ba Côte d'Ivoire, na ba Sénégal, ba Mali, ba ndeko baza kuna tanga ba moni musala malamu ezo salema na mboka, bango de bazo en charge batu. Boze la te que l'état congolais azwa biso. Ou bien mon cause mboka oh bonaboye. Non. J'ai vu des gens être équipés, c'est par l'étranger. Ba frère, ba l'opinion non, ces gens qui sont là, qui risquent leur vie pour que de la même manière que vous faisiez les gestes avec vos familles, vous devez le faire ici. Même les gens qui sont venus de la diaspora, qui travaillent dans la présidence, ils auraient pu faire ça parce que quand les moyens sont difficiles, si les moyens sont wana, mais nous ne voyons pas ces gens pour dire, bon écoutez, vous faites même le travail que nous on allait faire, hein, mais pour vous encourager, nous vous donnons le moyen pour que vous avanciez. Il pouvait se justifier même un jour plus tard pour dire non, non, attaque Toloba quitte, mais biso tochaki bango la situation à Baloba. Zambia lola zolokumu. Et c'est très bon d'être là. Délégation nous accompagne yo. Je remercie encore pour la patience. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Ciao.